nga teke na lobete ke soda DSP teke moi na quartier la terre blana alobi ni kamba solo alobi ni kamba solo na neni asengi te yo kana bisao na kati ya armée ndeto sabo mone président na biso Fati président Fati ninga zawana so moni ke soda moi bike pesa nga mindu papa la ke boma batu fo sepela yemo mutasengi mindu kina yewana isa malamu minduki oblana sengi wana eza minduki to so ba comprendre bato ba comprendre eza minduki andeni ba ko pesa chamoko lisusa mobimba na bulwana eza bongo eza ndenge mabete asengi minduki na ba pesa to so ba pesa chamoko mobimba obunda message ya passé ba doit comprendre la vie ba comprendre le lobby très bien c'est ba conseil to moni wana na lobby makamunio surtout mutunio surtout to ngaso makamutu azaka nini a pesa niti bon ngala pesi ba merci na mutu asala ngala za nazala na pesi merci na mutu atangisa nga classe bo pona zala na pesi merci na mutu to pesa nga mbongo na sa na bala voilà ba conseil tu ya betu wana yo ka komba kofelo mide na kati somo bisanga mutabona za afia ine nani bon ngaso na lobelo likambo moni biso ne to saboye la CPMI na question na odi lomata mutu muso amona landi japonais ninga tu na ngata so mission mo bwa sali boy ama biso na premier tellement que landi japonais ninga zaboye aloba makama malamu esali pe bien na question na kitoko pe oposenga nga landi japonais loba na yoka kyango na mona kipango mona kyango ngelo na osenga ezaki mutema mabe okoti na kata comédie mutema mabe okoti na kata ba comédien ba komosala ba biloko na bango oyo mais loko basali pa buibui ba okokango te on comprend que c'est que outil et pas bandeko na outil na makamu na bango ka ne bazalaka wana po ba buibui ba bandeni ba buibui ba sermo wendeni ba buibui ba shemo ne soka yesika fo sepila na ye très bien o ba tutu ba otalanga buibui asa moto le soka yesika aza sermo soka ye fo bo sepila ne moto nyonso to biso be ba na quartier la tête robo ya tête repese minduki yango bondimi yango pe na minduki na sima nga pe na ko na sima pe na ole ide de bagarre il pose aider moi roquette moi aider au keza ka boko quartier la tête muta quartier la tête so bunda ngala ndi japono sai na bunda le pe ba kita to kiti ba to bunda ba bibe guerre ngo yo zo la guerre ta raté mais ils ont qui ne peut mabe ba mo des guerre te ya ko senga minduki ba kama ba vocal akosenga minduki makamba banzembo akosenga minduki bani ya makambo bandeni tamsu kiblana ninga zaona esinga bima na kango bali na lobo ba tumbi batu la ndenga misiki ya sengi minduki te ko minduki te ya arme o babo maute abeta ne misiki ndenge zalaka bala zalaka na kofiolo mide nga sala bango te na za souvenir ya bien ni ata ko fana mo ndi na sa ba jina bango te bango tu ba yebi nga de sel ministère sa ni ba jesa ba borompela ba brigade ba soleil ba misusu wana sasa ba jete pour la méchant attendre et pour la méchant na contrôler chamboka voilà borompela webi ke borompela sa jamani amboka o voilà borompela za muto de la sola bien na batu nyonso to tono soani masoto soana yi brigade azaki muto le camarade de malamu tono zazana yi ba poka batutu soleil yo yebi ke ndito bandaka na yi ba kave makambo belebele voilà ko comparer Fabregas et là on misuba ba ngo Fabregas ba comparer été Fabregas aza jeune o lelo ki ala banzembo ebeli na kati ya marché voilà aleki ba mise beli ba obeta et man ikutu masala biso beta na casino de Paris nanyo o a comédie sala kané voilà amis kuta beta casino de Paris bongo Fabregas yango na zo bisaka ba kofifi na ba kofiette na ba to tu ba ninga sindi le cœur ba soutenir Fabregas ba kofifi na ba kofiette so ba habillé ya casino de Paris ya maestro le 31 ça samedi à lobi kako ni to saka raboy voilà ba to so ba billet ba kita la Fabregas il faut to longola mutema mabina mera misiki makamutu iya kana makamalamu lelo faire ba longola ki na nini na 20 mai amuna parler du peuple festival parler du peuple yo mo so ba parler du peuple et c'est ce ka ba tutu baza bazalaka donc l'axi makamalamu il y a un autre ça va tu vas soutenir fier les 29 les 30 les 31 va soutenir fier festival là et ça makamwa malamu pe aye na ngo wapi faire abima la paille du peuple oui bango concert ouais premier concert ya faire on moni ça menenga salaka premier concert ya faire na vie na ye abima la paille du peuple
Le premier jour au fait étant à Outara prison. Tant à Yaka. À Salam Makamutu n'a pas eu du peuple. Makamutu Yambo Kanabiso et Vandara. Tout Solango n'a pas eu du peuple. D'abord, il va que conseil Makamutu et ça l'a bien. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata. À la présentation de Gatolubara, ici au Congo, c'est officiel. Actualité oblige, parce que je suis pas seul. Je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit de l'André japonais, Panther, DSP, de Kofi Olomide, de Solola, de développer quelques sujets d'actualité. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, donc quant à moi je dis un grand merci à mon Arnaud Matumona, Babi Mikolo Tobinga, chef coutumier, donc grand réalisateur Nandenga Mukete. Un grand merci aussi à mon boss M. Clovis Mfipa, moteur Maman Doris, Randé Toro Barara Babor établissement à Maman Doris. Un grand merci aussi à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre mon soin, il y a toujours une humaine avantageuse. Patron éternel, un grand merci à l'INIC et le 7 code mondial à Yaouli Moucheni, pourquoi pas dire un grand merci à Chouna Chanel, la Parisienne, moi Sinzambe, Jackson Maïlebe. Maël Belé, donc depuis Paris, je te salue mon frère. Mon nom appelle Moussika, Carole Chaming, le génie d'Ibaro. Pourquoi pas dire un grand merci à Junior Mundele, les corridors. Donc le gars, tout là déjà, donc on doit comprendre déjà. Là, ça a déjà appelé l'anglais japonais. Panther, j'espère que tu as déjà. Soyez les bienvenus, bonjour. Ouais, merci beaucoup de Lomata. En tout cas, la pêche Sumbo Tatro, la pêche Sumbo Tatro, na yo de Lomata. Donc, la pêche Sumbo Tamakas, na les gars caméramen Abisso, Sharon Zazi, na pêche Mambo Tatro Sikazali. Puis na Kobo Sanate, chef coutumier, réalisateur et tout. Mikolo, chef coutumier, réalisateur Abimi. Arnaud Matumo, na pêche Mambo Tatro. Puis na pêche Mambo Temukonza, patron, puis à ma chaîne. Papa Clovis, il filme pas. Il y a maman Doris, il filme pas. Balongate. Te balongate. Donc balongate na pesi maman Doris bambo tatro sikazali pe na pesi MDwa Mayamoto Mayatomo bambo tatro sikazana aider le matanga va de sengo miso to kutani lelo. Voilà, grâce à pour ani nzambe mutabate libiso. Mingi basali ba sida, mingi bakufi, mingi babali, mingi pe basala ba prison mais biso to zungolo to solano lelo eza makamba nzambe. Ya na profiter na pesi mbote pas passer na nga salaire mwanda. Passer salaire mwanda na malika na sitiwa. Na pe bambo tatro passer John Moponzi. La milimo wa bar na matonge akomisa batu tu banzimi John Moponzi na pesi bambo tato pe na pesi mbota su na ye moko ve na nga Bruno Lubika mbongo propre pe mbongo salité za la raté na pesi bambo tato pe na pesi mboti ke ba changeara nyonso tu mais code ba changeara te ve na nga Willy Moucheni code mondial patron na pesi bambo tato pe fe na nga Dorta de Kana pe na kobo sanate honorable na biso Eric Nzanzo futur honorable na Butembo Eric Nzanzo na pe bambo tato ilunga kapé do o la kobo sana raté docteur Paulin Mutombo mutasala yes opération pe na pesi mbote pa ba DSP tous les DSP tous les panthères na pe bambo tato ba libindi moko pe na pesi mbote suna ba kofi na ba kofiette landi japonais soldat DSP na kobo sanate masala nga Isaac Kandi na pesi bambo tato sikazali na pe bambo tato. Très bien, Japan a tout été développé. Boni basanga quartier latin, Kofi Olomide, parce que tu as vu que after Angleterre, Kofi Olomide a déjà en France on a séjourné, on a tout évité à Osala Nini, moi tout kaka moi repos, le reste des yeux déjà d'esprit Panther, parce que surtout mon on a mon on a bouche autorisée Kofi Olomide. Il faut pas comprendre que Kofi Olomide après Angleterre en France, quartier latin programme zandeni mamzandeni. Ouais, pour le quartier latin, en tout cas, quartier latin, ça qui toque. Quartier latin, ok, c'est un quartier latin, ça qui toque. Oui, que quartier latin, tant qu'on fait le mida zali. Quartier latin, ça qui toque. Tant qu'on fait le mida zali, makamu, quartier latin, ça va bien. Donc, on a un quartier latin, on a un chef, nabiso volcan. Tikita nabiso na tuna sewana ba tutu basa bien. Ko kene pe na bio mba ya quartier latin. On a Edi Diora. Tina se ba tutu basa bien. Donc surtout que pe na carte résidence. Ko ba ba livre d'or. Ba gentil de mots fleuris. Ba mappé. Ba ngonyo surtout wana. Oh ba champion wa mbata ba mutu basa kitoko. Pe santé Kofi Olomide za kitoko na yemo Kofi Olomide za kitoko. Donc ba tutu ba linga quartier latin za kimia. Oh na yebisaka ba tutu ba Kofi na ba Kofiette. Oh na pesi merci. Là-bas à Londres. Ouais. Bas à Londres, en tout cas, merci beaucoup Nabino. Na makambo tout beau sali pour na Kofi Olomide. Oui, que Londres n'est à Londres là là. Londres là qui. Bah tu as bêtité. Mon tabeti la carte à Londres ça ka Kofi Olomide. Oh a sepeli si bas à Londres. Oh a bimisi bilamba musuba tout ba bombaka et ça Kofi Olomide. En tout cas bas à Londres, en tout cas merci beaucoup de Boyambe Kofi Olomide. Boyambe le Kofi Olomide qui tourne pour à Londres ça mboka la biso. Il y a profité la pesimo te pas ya tout roba moi la maman. Leka mokonzi aza mokonzi tout roba moi la maman merci beaucoup na yo. Pe la pesimo te soit vena biso tous peuple la metolo.
bato bayambi Koffi Olomide na Londres kitoko des fois aza le seul vieux oyo akangama toujours na mwasi na ye fidèle on sala jeté vie na biso tous pepe la métolo ya mama Mili Nzemba mama Likelemba ngana olia lelo ngana olia lelo ngana olia lelo pour même Mili apesa ngana olia lelo en tout cas merci beaucoup na mama Mili Nzemba pe merci beaucoup na ye moko su mama ba mama tu ya Londres mama Rifa o bayambi Koffi Olomide kitoko makambo te leki kitoko en tout cas conseil leki malamu na minute na zo yisa ba Koffi na ba Koffiette Koffi Olomide à la Paris tout kaka toni ya on a tourné que te Koffi Olomide faut bango Koffi Olomide ça le roi ministère mo boité que atamboli ala ça ba neige Koffi Olomide la tambola raté que ala ça ba makama rolia Koffi Olomide tambola te pour Koffi Olomide so akotimbo kamo ba kota rapport na musique ya kenda ka pour na makama musique ya ngona yisa ba tuke o Koffi Olomide sur la France a quitté pour makaba hippodrome oh akende bena finissage de makamba surtout pour okitane kini maman oya on sala maman émission a annoncé maman date oh bah tu sais comment ça m'a habillé hippodrome oui na mona peut-être ton maman qui na mona pour dire voilà risque à quartier la te fashion risque papa moi tout ça sur la bien ils sont chaque fashion ne regarde beta ngo pa na mona début bo dire ils sont la fashion ko compare raté quartier la tête internationale quartier la tête fashion ko compare ngo te ko kabola bisoté ko bimando kité pour ça quartier la tête moko malgré ba combo changer biso to quartier la tête internationale pour ça quartier la tête fashion. Vous comprenez? Voilà. Mais il y a un biso toute la famille moko. Somoni Apoka, la PC animateur na biso Apoka. Apoka asa animateur ya quartier latin. Batambo la rande mo na ba mukusambwa, batambo la rande mo na ba montagne. Sokomoni soliste na biso. Hôtel soliste na biso, hôtel soliste na biso quartier latin au chef d'orchestre na biso. Hôtel chef d'orchestre no Volcan. Hôtel pe kuna le kolona ki maso ba beta kuna wa ba rotu basande ndenge moko. Biso to tambola ndenge moko. Bato ba ke quartier latin to zo kende orchestre mobimba. To kende orchestre mobimba. Binotu. Hippodrome et ça mabe. Tous les panthères, bah c'est dans l'aéroport. Yo ok déjà. Oh, tous les DSP, tous les panthères, tous les soldats makasi, bah c'est dans l'aéroport bah on a landé japonais. Japonais hippodrome. Bah on a. Tosoya hippodrome mais ça concert on a joué sabat, ça fait sa musique. Très bien. Et ça fait sa musique. Et ça fait si moi y a des fois bah on a bateau tout bah les cas dans quartier latin. Bah on a bah Cindy Leker. Bah on a Koffi Olomide Yemoko. Et ça fait sa musique. Et ça va quand jeter. Il y a un sabat ma fan na biso tout à quartier là ba Koffi na ba Koffiette ngana biso ko ba Koffi na ba Koffiette ba leki tous les ba fans au monde makamo ba sala ah pour ani ba fondateur de venir ba mo banda yango oh obiso to banda yango bino no banda obiso to banda yango oh si le ba benga ko ba Koffi o ba Koffiette et ça biso to banda yango tant Koffi Olomide banda makambo tant Koffi Olomide banda ki akumisa bana ba Ista tant Koffi Olomide akumisa bana Ipen tant Koffi Olomide bana IST bato bazala raté biso to banda yango yango le bo ta ba fan ebele le bo ba fan to ba ko le bekiri ko lo ba mo ya pona biso nde yana so isa ki ba Koffi na ba Koffiette bo zala ka après kaka yo so ba biye. Très bien, ça fait. Hippodrome, ça concert moi qui toko, et ça fait la musique, et ça fait sa musique, et ça fait si vous pas on a Koffi Olomide sur mettre dans hippodrome, au monde la délégation n'engueria, au monde a peut m'inviter n'engue au salawana. Donc ça concert moi ça qui toko, ça m'a calme, Koffi Olomide n'engue so kitaka ka rapport Koffi Olomide azo si ça m'a ramené Paris. Tant azo si ça m'a camouni surtout là si m'a camouni après na quitter ce qui ça. Après qui ça va toquer maman au Nigeria. Nigeria maman. Tu as contrat mon akata Nigeria. Voilà. Tu as mis concert mon Nigeria na après wana. Ba compter c'est belé. Après la maman bébé la profiter qu'on peut ça peut monter pas ya les gars politiques, les seuls politiques au dessus des Congolais malamu atamu samara ben fait na Gilles Sana. Voilà. Après la to kita na mbonga Gilles Sana. Après la paix Angola peso c'est la Koffi Olomide. Contraire déjà. Angola c'est la balesse musu bazawana, ba fait na biso ba Laurent Sokoko patron bazawana. Donc et ça concert on a biso que ba compter so ye belé. C'est ma bezali hein. Koffi Olomide. Tant que vous savez Koffi Olomide. Voilà légende. Tant que vous savez ça sur la mine au finga rabat, mais Koffi Olomide so sanya zoma azomata. Tant que vous savez Koffi Olomide so kili likolo. Donc ba contre soya. Ya on a vu ça que mon orchestre malamu et karamaka te chaque dimanche. Au chaque dimanche ko beta à place bo ite wana orchestre. Nous beta na ville chaque. Et wana za randeni. Wana za orchestre ba ya quartier. Ce mon orchestre ko beta chaque dimanche. Que tu vis le président quartier 40. Il y a le bima beta comme il y a plein de mots pénal.
Moi je suis frère. Eh, ça bon côté. Orchestre c'est bon ba kangé mais sika moko. C'est ba ko orchestre mo ya quartier mo suki bongo. Mais quartier là c'est ça quartier là international. Voilà. Il se faut de tambola. Il y a un oiseau Sarah, tout qui passe à la banque calme, qu'on fait le médazoya, tant on joue à maman à Zosama Kamotu, et je les Kamamo Kitoko. Très bien, le maman Kitoko, continue dans l'anglais japonais, DSP Panther. Mais tout le monde peut. Il y a un chanteur dans le quartier latin, Blana. On est appelé sur Mota parce que Blana, moi, maman Nana. À Senga, le biboy, bino pour n'y pas de problème. Et à mon boy, le local est peut-être sur le Yoruba, bino le cas problème, bino pour qu'il a pas de problème. Ni si. Blana, une émission morale bien moi. Avec il y a Sengi Penda, patron à Ekofolo Mide, APCM Nuki. Abundana Dikando. Il y a Dikando, le barbe qui tout va comprendre. Donc, il y a artiste. Aigle Fali. Il y a un bando PSA Mindu qui n'habite que Mindu qui a n'engagé le PSA Abune parce que a des membres effectifs. Il y a quartier la terre. N'habite mais qu'on appelle Moutou, il y a sur Abune, on a comme des leaders déjà, musiciens, à ça déjà membre belé, moni, n'a mis ça mon qui a seulement peut mettre à faire le milieu au PSA Maram. N'habite à 5 Mindu qui Abune, n'a eu un Moutou. Ozana Blana, Ozana Pe, un artiste, on a ce qu'on a évité, il y a le Mindu qui a abandonné. On a été dans le bétail que Soda d'espèce que moi, dans le quartier la terre, Blana a l'objet de Kambasolo. Alors il Kambasolo na neni asengi te yo kana bisao na kati ya armée nde to sabo mone président na biso Fati président Fati ninga zawana so moni ke soda mo abike pesa nga mindu papa la ke boma batu fo sepela yemo mutasengi mindu kina yewana isa malamu mindu ke oblana sengi wana isa mindu ke to so ba comprendre batu ba comprendre isa mindu ke ndeni ba ko pesa chamoro lisusa mobimba. Ah, na boule voilà. Ça bon, moi j'ai mon bête. A singi mindu qui n'avait pas pesté sur on peut chambre mo biba obunda. Blana o ngara ko lo ba no vérité que Blana le qui na ba film mo boy. Bandokino ya famille ya Blana les ala ba papa na bango. Ah. Blacha mo sala ça. Te na ba ndeni. Asa ya yo de la bundi makama makasi. Tanga so singa da mindu qui nga pele bi que conférence bi de pa yo kaka. Conférence bi de pa bo a repese mindu qui wana. A repese obunda. A repese yi. Taka mutasengi ba opese ba mindu kana na confesse que soit opese abunda bien te ngana sana confesse na Blana obunda abunda bien akobunda loba mindu ke zo senga o ngani na raisonner so esa mindu ke o senga na ndenge mo ngana ibike mindu ke asengeleli pona bunda akobunda yango pe akolonga yango akolonga po bango to ba uti kasi la te bango to ba na nchungu moko ate na nchungu te ko nchunga mama kinga ndio mama ni te bala nchungu moko ya quartier la te donc Blana to ngasengi ba mindu ki wana asa na réseau mo asengi biso be bana quartier la te to boya ya te to pese mindu ki yango bondimion pe na mindu ki wana sima nga pe na ko na sima pe na ole ide ah de baga yo poser de mo roquette mo ide o keza ka boko quartier la te muta quartier la te so bunda ngala di japono sai na bunda na pe ba kita to kiti ba to bunda ba bibe guerre yo zo la guerre ta raté mais ils ont qui ne peut mabe ba mo te za guerre te ya ko senga mindu ki bakama ba vocal akosenga mindu ki makama ba nzembo akosenga mindu ki bani ya makambo bandeni tamsu ki Blana ninga zaona esinga bima na kako ba bima na loko ba atumbi batu la ndenga misiki ya sengi mindu ki te ko mindu ki te ya arme o ba boma te abeta ne misiki ndenge zalaka ba ko pesa yango na bi ke kofelo midaza musicien o alinga batu nyoso to donc moi na singi minduki a opese minduki yango mais lelo erolo babongo ba opese minduki yango parce que opese pe avina o lubi na nenga bien na nenga ndule ba pesa yende ngo opese ba argument wana mais est-ce que lelo pe nenge lelo ndeko wana Fali lelo artiste Fali lelo akoma neto ba artiste international apesa pe makamba tutu ba bi kazaka pe poulain ya quartier latin donc membre effectif ya ba chanteur ou aleka na quartier c'était pas pour faire le midi bon fier na ngote lelo basaka fier na mutu tamso sombela ko felo midelo ko mogo basala fier na mutu tamso abinora na bia ba concert tu ya beti wana nore ko felo midi ba concert tu ya beti ah beti anore ko felo midi ke ko felo midi mutasala ke abeta na sali kingani ko felo midi la sala ba ko ke makama arena est-ce que moi tu as 1 minute de silence pour la ko felo midi mo na kiango message ya passé bah doit comprendre la vie. Bah comprendre le lobby. Très bien. Et c'est pas concert au moni wana na lobby ya. Makamunyo surtout. Mutunyo surtout on va sur makamotu azara nini a pesa neti ah bon. Ngala pesi ba merci na mutu asala ngala za na sala. Na pesi merci na mutu atangisa nga classe bo pona sala. Na pesi merci na mutu tabuza pesa nga mbongo na sa na ba na bala. Voilà.
est-ce ba conseil tu ya betu wana yoka komba Koffi Olomide na kati souvent il sera mutabona za fier ni nani on a fier na jamais yanga to moni pe artiste mort pe foye ba ngo de Lomata foye ba ngo moni masolo tanga ba kombola ba camarade nanga wala ba camarade nanga to bala ba ngo katse la terre bango ba longwa menga na tikala biso tout ça biso tout ça ibala misala ya Koffi Olomide bango ba ke ngati lelo na tikala malinga na sana na Gwempa famille Gwempa mais na sala kana katse la terre yo na famille Gwempa na famille Gwempa ngo se sanga jete oh na famille ba de temps ngana na famille tout ro ba biki ndeko basanda kazadi ba biki ndeko voilà ba mama rifa ba biki ndeko ba grand poète papa la biso Joniko ba biki landais japonais ya pale mais on a pris un bon souvenir na ya Fally yani ba bon souvenir na quartier la to na ngope telote Japan ou data no matumo na kuta mona ngope mo mystique yo za na mutu bo meli pe na souvenir bien te eloko te poko la tiro sur sabango te okala sur sabaminga ngala soda d'esprit libini moko panthère ya Koffi Olomide ngala tiro sur sabami c'était la sabao ba gérien ngala zalaka na Koffi Olomide ngala sala bango te na za ba souvenir ya bien ni ata ko fana au moins na sa ba gina bango te bango tu ba yebi ngala sel ministère la sani ba gisa ba borompela ba brigade ba soleil ba misusu wana sasa ba jete pour la méchant attendez et pour la méchant na contrôler Jamboka voilà borompela webi ke borompela sa Germany ya mboka o voilà borompela sa muto de la sola bien na batunio soto tono soani masoto soana yi brigade azaki muto lelo camarade malamu tono sa nai ba poka ba tutu soleil yo yebi ke ndi to bandaka nai ba kave makambo belebele voilà siko batu misuala nga tsaka batu pena kati ngana mona mbinza ngana mbinza toko uchaba mukati ngana mbinza ngana mbinza ba president bafanda kuna quartier présidentiel ngana moni president Mobutu afana na mbinza na moni president Fatia afana na mbinza ngana mona mbinza apasa su café lisusu president Kasavu donc na mono donc ngana desfeli binyo ngana moto na woninga abaje kujute ngana bongo yo on va écouter aux abongos mais to changer moi forme to que tu font la parenthèse moro na bi que oza y pas artiste donc to ngato sur la par rapport ya masolo na moni message mo yaki ya artiste na biso comédienne pardon Bouyi artiste na biso wana donc cinéaste na biso wana est-ce que to rôle peut tout sur le moins 10 000 oui artiste Bouyi ouais Bouyi en tout cas na pesi Bouyi bambota trop star na biso mboka na pi bambota to sika sali Bouyi nga na yebi bien nga na za premier moto na yebi Bouyi no na ndenge na TV na a pas ko yeba Bouyi na ndenge TV na yo yeba su Bouyi bien ngambu na yamba ina Luanda o ba na yamba ba na Luanda ndeni contrat mo mona bakendaka bango nyonso tu premier Luanda premier Luanda ya masala nga pululu premier Luanda ya fina biso na new siatula premier Luanda ba sai premier Luanda ba ba yake dele ba papa koba ba balosongo premier Luanda na ba bakenda ba Bouyi pe premier Luanda na ba na mi na o musu mwasi mwazaka ya mulai boy na kobosa la kombo na ngamu na yamba bango na Luanda yo mto yamba bango na yamba bango na Luanda na ndeni politaire asani mais politaire to no sola nai etake biso ba despera ya Luanda ndito salaka ngamu na yamba bango bien Bouyi aza ser oyo ngana yebi kitoko aza ser mo malamu aza muto asepelisa biso kitoko donc muto olobaka yebi Bouyi te aza muto ayebi makamba musique ayebi makamba ba comédien te donc ngapena yebi Bouyi kitoko aza ser o lelo ke aza bato lelo so ba mériter makamba bien lelo so do mo lelo ba ida ba bima et ça pour la Bouyi idéologie wana surtout mo la ba artiste belé ba bima ba osala ba ninga ba film mo mani isa Bouyi donc Bouyi aza muto to conseil sa jeune mboko Congo te donc aza mutu munene na kati ya Congo mutu munene na kati ya Congo ngasko na ngaki na apprendre na yebite soki yo po yebi soko za na contact na ye ou comment parce que mutu mo akomela biso lokata ba pandisa ngabi non boki pa ka ma musique te ba tutu ba artiste to moni pe artiste na biso Bouyi il semblerait que Miss Koufi azomona soute Miss Koufi azomona soute to éviter se dire à quoi ne peut-être message wana to information yo po yebi yango bon ngaso na lobelo likambo moni biso ne to saboye la CPMI na question na odi Lomata mutu muso mo na landi japonais ninga tu na ngata so mi semo bwa sali boy ama biso na premier tellement que landi japonais ninga saboye
aloba makambo malamu esali pe bien na question na kitoko pe oposenga ngala ndi japonais loba na yoka kyango na mona kipango mona kyango ngelo na osenga ezaki mutema mabe okoti na kati ya comédie mutema mabe okoti na kati ya ba comédien bakomosala ba biloko na bango oyo mais eloko basali pa buibui ba okokango te donc on comprend que c'est que outil et pas bandeko na outil na makambo na bango ka ne bazalaka wana po ba buibui ba bandeni ba buibui ba sermo wendeni ba buibui ba shemo ne soka yesika fo sepela na ye très bien o ba tutu ba otalanga buibui asa moto le soka yesika aza sermo soka ye fo bo sepela ne moto nyonso to akanga akandati asolaka bien voilà atalaka te ki yaza buibui asolaka bien na batu nyonso tu mais pour na nini bino bokosala eloko oyo lelo ke lelo buibuyi akufa miso nzambe asali mutu malamu soki lelo buibuyi alinga akufa miso nzambe anga atia na libumu deja bima bongo na age oyo buibuyi akomi nango mpe buibuyi asimba ya mbongo so deja miso deja naosali ya basini mo boyi alinga asala nini alinga akende ya hôpital esa bongo esaki mutema mabe okomi na kati bacomédien bakomi lokola bato mone bakomolinga bazwa bakoma lokola neti soki ndenge nini oleki moninga osebo te babuibui baomérite wana te eza pasi na biso bakoma meme moto asali buibui nga nazoyebisa yo take chef kutima mabele oyo ya se moto asali buibui bongo aomona retour na ye mpe buibui ndenge azala aomona yo confirmation benanga uche uche pa batu papa malade tu ne to sangano to mo so to loni maneti ngalo ngala ni japonais omona so mi se suma pas mo ba la docteur dia sur la kepo peut-être docteur il sangala ni japonais tsakisi bo sala boy mais muta mo na mama bo ngote ça passe makasi buibu ya za muta ko mériter makambo wana te buibu ya za muta le femme a mérité nini asala ba poto asala makambo minene mais bino bozo pese passe oyo ke obo pese passe mo ça nini na passe tam so bula ki ba fille ba petse belebele ba ki ba potwa ba petse belo ba semisi ba kisa bozoba ba kamona ba kwa ba ke ba kwati bulote ba petse ba ki ba bulo ba ki ba potwa ba bulote ba to ki ba potwa ba bulo ya ba gabi Gabriel voilà ba mama biso ba gabi ba sila akira ba force na bango ba mama na biso lokwa neti mena na biso ba kalunga voilà mais ça la ba to biso ba passa na ba ansuluzolo ba encore 2 minutes akela ba force na bango ya misia musala ba basalaka siko buibu bino na mutu asaliye esengo nini yongesa na ndaku na ye mwasi mo asepelisa mukili mo bima mwasi kitoko bongo siko noni bopesi bana kongo te pe bato basala na nzimita za congolais akoza kapsu ndokimo wa rwandais akote siko pale azana palais te buibu azotambola buibu azotambola o bazosela buibu ya kota palais akota palais te akota te buibu ya romona talanga landi japonais loba na yo kanga date lelo to sanga yo buibu ya romona nzamba osala buibu azo mériter loko wana te yo bino passe no douleur buibu ya sala na motema nani na problème moté asala ki soki azala problème ezala problème na biso problème oni problème à moi à mwasi problème à moi na mwasi na vie ezala problème moi ndeni moi mwasi ta matambola na nzela e ba mobile otam so olingete o ngala kotelika ba basi nga kotelika na basi na minute o mwasi tout a même biso moi même mwasi tanga na ndako to bima na ndako to ba kena otambola oyeba muto olinga ete yepa oyeba te ke muto mobile na ye muto so linga mwasi ne nani oyeba te mutu asali buibui bongo ayokele mawa avant ya kufa mutu wana avant mutu wana kufa ye moko akende ayokele mawa atala buibui makambo asali na Kisasa atala makambo buibui asali na kati ya Congo o asepelisi mukili mwemba ya se buibui ya mérite yango te papa ngala olela naso lela ni na sawa message non ndenge l'équipe je pense que biso to landema presque partout même ba artiste comédien ba yeba kité na minute ba informer que artiste buibui misu na yezo mona te donc azab na souffrance par rapport mais yo bien ça trop spirituel et c'est bongo mais buibui na nzambo nga na sambelaka nzamba tshoni moponzi nzamba passer salam nzamba passer kalambai buibui ya omona amona buibui ya omona peye mo wabisa bino makambo bazongisele bongo te
et ça la mabe pe ndoki wana na ntimite ke ndoki wana sali buibu bongo aza congolais te aza ndoki rwandais très bien aza ndoki rwandais quand ndoki musha uta peli banda mboka ayoloka na Congo toi na bango auti na pays mo Afrique mo mais ayoloka na kati ya Congo ah voilà pas kuta pe bata mitema ba bepe so bazanga pembe na bato ba profiter pe bango to ba sala loko mo wana yango na zolo banzamba sala buibu ya omona buibu ya omona nzamba sala merci beaucoup l'André japonais toujours chuté malembe na yo vraiment par rapport ya moi taimi to ngeto so noka moi dimi mais c'est comme mambo ndongo lobiki hippodrome le rambo na France déjà quand la mine était déjà tourja date par rapport à billetterie fait fongo ba sombara déjà ndenge jezo kende mais na habité pour na bandeko ba beta ba concernant Fabregas concert ça quelques jours le 31 août à Fabregas Fabeta maestro na casino de Paris na habité yo impressionné les andeni parce que jusque là to yebi non est-ce que billetterie ça des sold out ou pas to yebi non on comparer Fabregas et là on va tout souba ba ngo Fabregas va comparer été Fabregas aza gêné le loki ala banzembo be la kata marché voilà à l'équipe a misé be ba beta et man écoute moi ça na biso beta na casino de Paris nanyo o a comédia ça la rané voilà amis que tu beta casino de Paris bon Fabregas yango na zo bisara ba kofifi na ba kofiette na ba to tu ba ninga sindi les cœurs ba soutenir Fabregas ba kofifi na ba kofiette au somo habillé il y a casino de Paris ya maestro les 31 ça samedi à lobika ko ni to saka boy voilà ba to aso ba billet ba kita la Fabregas il faut to longola mutema mabine mera ya musique mutazo ke beta na casino wana aza français ti aza congolais ate coach ne mbongo na France donc congolais ne se doit na kata lupango wana o ne doit na kata France wana il faut asomba billet. On comprend? Voilà. Ma cofifi, ma cofiette. So ba tumisu ba boya na bango na biki ba golo ba soutenir yango. Très bien. Ba golo ba soutenir. Pe na yebi ke ba spiritas ba okota yango. Ah. Papa yebi ma musique te ya. Yo ngala bete la yo. Yo ngala bete le solo mama malamu dielo mata. Fo ba yango na makambo moni ba pays to libanda. Musique ya okota mama ba fani te. Ba okota na bango. Te okota ka te. Ba twana ba kema ba concert. Fabregas ba olinga bayo ka mo pepe ba olinga bayo ka nsemba yembela ta oke Fabregas ba ko beta binse mo yembela mamasi voilà ko yembela sindi leke ya ngolo zo sa batu tu bo soutenir inde batu asomba ba billet pe batu abi ke Fabregas a obeta Fabregas bonne chance ba villageois surtout ba villageois ba reton di sakasi ba villageois boto ba cofifi ba cofiette bo soutenir Fabregas et ça la bien to sopele ba flair. Et aux Arabiens, merci beaucoup à l'anglais japonais. Tu as vraiment la souka entretien avec Lelo. Nous avons habité, va retenir une passage. Nous avons se passer sur ma casse, sur l'obation à ma casse. Au moni, makamutu, il y a quand même malamu. Lelo fait balongola qui na nini, na 20 mai. Ah, on a parlé du peuple festival. Parler du peuple. Je me parler du peuple. Et c'est ce qu'a battu tout baza, bazalaka. Donc l'axi makama malamu. Il y a un autre ça battu, va soutenir fier. Les 29, les 30, les 31. Pas soutenir Ferry. Festival là. Et ça, makamwa malamu. Pe aye na ngo wapi. Ferry abima la paille du peuple. Oui ba ngo. Concert. Ouais, premier concert il y a. Premier concert il y a Ferry. Voilà. On dit ça menenga salaka. Premier concert il y a Ferry na vie na yi. Abima la paille du peuple. Pe premier jour Ferry tanga utaka prison. Tanga yaka. Asala makamutu na paille du peuple. Makamutu ya mboka na biso oyo evandaka tosolango wapi na paye du peuple. D'abord ba ke conseil makamutu ezala bien, to soutenir Ferry ezala bien. Très bien l'anglais japonais, merci beaucoup message a passé bambote na balandio. Nga avala pesa bambote na nga tu na oyebisaka bato batika okomparaka. Batika okomparaka ko Olomide azala polémique na mutu te. Mission wana za mission munene. Oui mission munene. Oui mission na no Michael Jackson. Michael Jackson est un grand star na mboka. Est-ce que c'est to kata na biso? Michael Jackson est un grand star ya mboka o. Ya mboka mukilase. Mais tant comme on l'a na Eminem. J'ai ba Eminem. C'est la biso mo rappel. Tant comme on l'a na makambu na ye. Ayako suka neni. Akomo ya okangisa ye. Akomo kangisa ye. Michael Jackson akomo tsereka. C'est que les États-Unis ba komo na ki Michael Jackson a sur likolo te.
ndinga ko kanisama Eminem voilà et ça peut le quoi biso la kati ya Congo tant bino bozo ba ke ministère na za munene est ça ofinga Koffi Olomide est ce otida bato afinga Koffi Olomide yimda sinda ba te na oplo ba te mutu déjà bino bolo la ministère na bien netinga langue japonais na biso que Koffi Olomide avec tous les ministères na monde avec tous les musiciens Koffi Olomide voilà est ce que sur l'attaquer les musiciens tant on a ba Koffi Olomide avec ba musiciens tout ce que l'attaquer les musiciens moi d'ailleurs on comparer Koffi Olomide à ça voilà si quand on vient pour attaquer bateau monsieur ceux qui viennent ministère na za munene était ceux qui ministère na za munene ba porter parole ba ministère ba sala randeni ba ya randeni ba lobela kaka ba comparateur sur la ministère ba za libanda ba beta ministère congolais karate mais toi vous qui fait ba ministère congolais c'est qui ministère na za ni munene était on a l'obligé ça laisser c'est là pas comprendre ba tu vas comprendre ici que komeli ya on a vu ça ba Koffi na ba confiette pour ça le calme il faut toi miangwana kala mingi te Koffi Olomide zoya ko kita Koffi Olomide zoya Koffi Olomide ko ya zoya aoki Nigeria après Nigeria akitiwana tona content mususu les seuls producteurs auto tikala na event na biso Gilles Sana voilà producteur amalam après wana Angola peso c'est la biso makasa ba fait na biso Les Fumusi ba makasa ba fait na biso ba Laurent Sokoko pe ba toi yebaka ke tout ça na disque na biso kitoko na kati ya marché disque li ba disque les jeunes volume et qui disque toi nyoso nyoso mon tezoya ah papa kobeta basolo la te kobeta eloko wana te ba formule 7 ya na marché kobeta eloko wana te disque kitoko de match ya na marché papa disque kitoko de la gloire ba mwana to solo tengo mo ba titre tout elanda makamu nango neti makambo to yebisa ba otuna makama ministre sport mamni to que tu me bisingati ni o mo isa ba judoka ba olanda ministre sport mama bale ba olanda makama ministre sport munga mama bala oui c'est so bale so ki bale match so bale ni album ya ba bale di match quand on a ebisi yo ba olanda ministre sport ba ko olanda wala mama ba judoka isa makama na biso te bata suwe boite vous ba na ba judoka ba ke sa ba mouvement na bango esa ba bitumba te esa ba musique beta ne to mona makambo yana so ki disque na biso les chaînes de tous les disques voilà ba toi so rata yo ka disque les chaînes ba comprendre nango merci pour le reçu qui sera radio le matin la pesi ba tutu ba linga landi japonais soldat DSP ba mbota trop la pesi fait nanga Bruno Lubika l'argent propre fait nanga Bruno Lubika mbonga propre ba mbota trop na yo la pesi mote pas fait nanga ba changer notre mais code ba changer fait na biso Willy Musheni ya Willy Musheni mondial voilà patron faut zapper boga pe na pesi mote pas ilunga kala la pe na pesi mote na kata masina wana mwina teka municipal boss de boss Alino business Alino business na masina rawa ayet Alino business na biso GT oh Alino business très bien Alino bambota trop pe na quoi mo fléri docteur Paul Muto momuta sala yes opération big manager DJ Obama masana Gucci Lutonadio Telimbenza super boss Canada Mukonza City ba mama na ngatu ba ozela hippodrome tous les deux semaines ba ozela ndi japonais ba panthère tout ba ozela mama na ngasosi a Wendy mais na ngasosi a Wendy bambota trop mais na Miling Semba tous peuple la météo mama Likelemba yobi lelo li Karine Badiama ngalo lia lelo Karine Badiama pember na ngali solo ninga mais na ngana dinsala pe na kokosa na tele le bon anniversaire et pas moi si nanga Gilles Lubaki oh maman Gilles lelo maman Gilles joyeux anniversaire Gilles Lubaki maman na Sylvain na Jedia bon anniversaire na ye Charlie te Kasala bambota to na ye masa nanga leader a mukasi na kata France wala muzuri sana masa nanga seda muzuri sana bambota to na ye Junior Mundele le cordon Junior ya biso mo na pe bambota pe na ko bosana te papa nanga Jerry Manunga stratège ya bana ADB na pe bambota to pe na ko bosana te honorable na biso Eric Nzanzo futur honorable pe na pesi chef coutumier ya ba réalisateur et tout Arnold Matumona voilà pe na ko bosana te Sharon Zazi na Yomoko pe na okaki pe Kevin azobela ba pon rétablissement Zamba sala ki abika po ezala Mohamed donc ça va déjà pe na ko bosana te Nana Kabela na pesi Kabela na pesi bambota to sika sali ba tout balinga landi japonais tous les panthères tous les soldats d'esprit tous ça touché na bolingo ezala bien quartier la te OK c'est mo kitoko merci beaucoup tata ba mise ba futa ba salaire oui, si on a de ce salaire. Ezali. Alors, on a fait comme le sucre. Si noté, de ce salaire, on a tout oh, Siko, dans l'inga, Isaac Kandi, Asala, Bakamuna, on est Asala. Ah, Isaac, orchestre, les seuls orchestres de la carte Afrique. On va foutre à salaire. Orchestre d'Afrique va foutre à terre.
Ok, c'est dans le foot à la terre. Quand c'est la thèse, le ciel, ok, c'est ma foot à salaire. Attends, voyager, tu me salaire et ça. Attends, pour petit. Attends, ton petit conseil, tu confirmes de foot. Ok. Merci beaucoup. Je pense que monsieur a passé doit comprendre. Donc, c'était la langue japonaise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, Moukolo fait il a ta mabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Despé Panther de Kofelo Mide, donc on a une lettre développée. Tout celui quelques sujets d'actualité. Je dis un grand merci à Arnaud Matumono Azaki au four au moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi. Namoni on a assistance à Isaac Kande. Pourquoi pas dire un grand merci. Namoni à mon vieux Bruno Lubika. Mbonga Popo. L'argent propre, Mbonga soin. Il y a tout le monde à Imen. T'es avantageuse patron éternel. Un grand merci aussi à l'INIC et les 7 codes mondiales. Yaouli Moucheni. Namoni. Je suis national parisien. Moi c'est Nzambe. Carole Chaminga. Les jeunes du Bako. Joyeux anniversaire à Madame Julie Loubaki. Je vous salue donc, joyeux anniversaire à vous. Parce que tout le monde a radio le matin, pourquoi pas dire un grand merci à mon boss, M. Clovis Nfipa, mon petit maman Doris, d'abord rétablissement, à Madame Doris Nfipa. Et quant à moi, on se revoit à la fois prochaine. Bye.